Breaking news, Basango ya Congo, spécialité ya Proverbe 30-30 depuis Mongalema na Manchester. Vraiment, année c'est bandi, mbangu c'est bandi, pe bozolanda biso. On dirait qu'il y a Softkins TV. Softkins TV et Zali Bongo TV et Metakal en direct live sur internet et c'est quand nous allons bango ba na Canada mais biso toza na UK na England na Manchester na Mongalema. Alors basango ya Congo na epsa bino keza domaine na biso mokili yango ezo kende mbangu pe biliaki Kabila na délégation na ye clan na ye ya ba Rwandais bikoki. Bandeko na ngana epsa bino que 2016 eza nemo kitoko parce que Nzambe a l'habitude de passer de l'autre bord, de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté parce que c'est toujours crossover, c'est toujours katisa de l'autre côté. Et c'est comme une surprise en Nzambe. C'est comme le beaucoup en Nzambe, c'est un contrôle à Makamunios. Et c'est comme Nzambe à Komona na Keazali, Elohim Nzambe à Congo. Passons de l'autre côté. Bandeko Batali, merci pour notre appel, merci pour notre soutien, merci pour notre conseil. Breaking news et Zali Bongo émission il y a Sentinel TV il y a Ndekonabino Proverbe 30-30 Didier Forme Alatakala bomoni siko nazong si kombo ya Sentinel parce que vous pesa ba conseil trop oh pasteur Didier Forme zo sonika net ki yanki on dirait kaka ozana nostalgie on dirait bon ezaka nango Sentinel TV oyo ezali esika ya ba sinzidi c'est-à-dire likambo monani e salami tolobeli yango. Sorry, tolobi makambu ezali pona makambu ya mboka. Le kadogo rwandais oyo bobengaka alias Joseph Kabila ba drogue melaka poza mutu na milangwa mutu ba drogue et déconnecta ye na réalité ya mokili. Alias Kabila, le génocidaire rwandais, le criminel le plus recherché oyo ba organisme ONI a sala ba rapport na banda azalaka commandant Ipo banda ba massacre ya liboso asala na tingi massacre ya Kisangani massacre ya Mbandaka massacre na Kinshasa partout à l'équipe plus de 20 millions de morts congolais oyo eza na mukongo na ye et puis ye moko azali chef ba M23 chef ba mercenaires nyon surtout oyo basali désolation na Congo pe ba yibi nkitana mabele na biso kopesa na mboka na bango Rwanda. Donc le kadogo rwandais alias Kabila ba droga melaka et déconnecta ye na réalité ya mokili. Pona ni na bibongo à quelques semaines il y a commémoration, il y a 15e anniversaire na ye étant que président volé usurpateur ya pouvoir parce que aza congolais te aboma Mose Kabila waza papa moboko na ye o azalaki copain ya passager ya mama na ye oyo akotisa ye na Congo comme congolais aboma ye na 2011 ayiba ba élection 3 fois batikala ko voter été mais 15 ans après ti lelo atika ko yebisa biso te muto aboma Kabila oyo amibengaka papa na ye akufa ndenge ni atika ko loba te mais azana kaka ko régner na ndenga buzoba azo perdre de terrain azo perdre de conscience azo perdre de confiance et pas batou bazo ngaba kanga ye lokola likelele peli pungu azo comprendre kaka te. Alors à quelques semaines il y a commémoration il y a 15e anniversaire na ye étant que président asala coup d'état boma papa moboko na ye pe atikali na 12 mois ya pamba pour un mandat où Ibaka Etienne Tshisekedi présidence en 2011 et si là qu'aucun mois pour nous l'accepter que muto azana bakwiti na allocation na ye il y a le 31 décembre 2015 comme chef de l'État congolais chef de l'occupation ya État congolaise ndeko oyo ya ba Rwandais ndeko oyo ya mututi assassin ou criminel oyo tellement ça na ba monde ya bandoto po abayaka noir abayaka drogue ya ndenge na ndenge azoye ba sutelo ni ali akomi na mandat suka azoye ba sudi kamuni ya ko lobate aza su na message ya ba congolais te alors mandat na ye ekomi na suka ayebite projet ni nazanango mais alobi toti que le temps pour na projet de paix au azanango donc ye azana kwiti ya
na bamakila ba congolais oyo ekangama ye na nzoto azosenga babakisa ye temps asisa projet oyo ya paix aza nango mpo na Congo. Monsieur oyo Rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila Kabange sorry, citoyen rwandais Kadogo, chef de M23, moko aba grand criminel le plus recherché dans le monde, a bossani que asasali 15 ans dans pouvoir et que ayaki na 5 chantiers, asayata chantier mokote. Aye na développement soki ya nini? Développement moko atezate to uti ko mona congolais a créé ta musala te entreprise ata mokote, a créé ta projet de société mokote, a sali kaka ko bongisa quelques nzela tout et tout Congo etikali kaka ndenge yalaki, mais azo senga lisusu quelque temps pour assister sa projet na ye ya société. Mais abosali ke asali 15 ans asali rien. Donc mutu aboye Monsieur alias Kabila ata babakisi 30 ans, ata babakisi 50 ans akosala rien pour avoir un projet de société pour y à part qu'on détruire sorry, à part qu'on détruire, à part qu'on bombe, à part ça génocide azana iloko muso akoyo kosalate yangwana. Comment Rwandais oyo alias Kabila pourra-t-il réaliser en 1 an ou dans 10 ans ce qu'il n'a pas pu réaliser 15 ans durant? Comment pourra-t-il améliorer le vécu quotidien de toute la population congolaise après 15 ans d'échec? Tala question munene oyo tozo ke nokotuna bandeko oyo bazana na Congo, na diaspora, na un peu partout ba o bazo kumisa Rwandais Kabila o bazo baba lingi ya sera toujours président ba meka ko répondre biso soki comment les Rwandais alias Kabila pourra-t-il réaliser dans 1 an ou 10 ans ce qu'il n'a pas pu faire pendant 15 ans? Comment pourra-t-il améliorer le vécu quotidien de la population quinoise, de la population congolaise après 15 ans d'échec? Tolandi ba vidéo ndenge Kinshasa ba fêté na pasi, ba fêté na pauvreté. Tolandi na Kinshasa ndenge batu bazo kufa na inondation, ndenge à chaque mvula soki beti na Kinshasa ndenge ba quartier et comme à Nice, c'est-à-dire ba fleuve ba lac et côté na ba quartier. Tolandi dégradation, tolandi ndenge nini ba ministre na ba député na ba sénateur bazo yi ba mbongo. Et pourtant, bah, société, et bah, PDG, bah, enseignant, nani. Comment on les appelle? Bah, enseignant, bah, fonctionnaire, bah, foutara bangote. Tolandi nini congolais, il y a 11 ans, à comment on laisse sa tatane na maman na Kindumba na Kinshasa. Tolandi nini Kimbuta, asala, ba place ya diamba ya bangi ya kobina ko langwisa batu ya ko distraire batu na ko kunda ba congolais trop cher mais ba na mbongo ba futaka bango te. Alors na ko pesa savant oyo alobaki que le pouvoir rend sourd et aveugle, mais le pouvoir ne rend pas seulement sourd et aveugle. Le pouvoir de Kinshasa a rendu alias Kabila fou, sourd et aveugle. Ils allaient impression. Ezali chez le génocidaire rwandais Kabila, alias Kabila. Alias Kabila sera l'homme vedette de 2016 car toutes les caméras du monde sont braquées sur lui. Et depuis le 1er janvier, vous remarquez que depuis le 1er janvier 2016, chaque journal télévisé, ils à la France, ils à la Suisse et à la Belgique, bazali toujours branché sur Kabila, sur ce qui va se passer au Congo. Parce que chaque journal les olobela ou liwa na ye ou kokangama na ye parce que aza les criminels le plus célèbre oyo likolo la corruption nde aza na liberté, mais normalement fois ça en prison tout aza déjà c'est batumbaye. Cet assassin rwandais, ce criminel rwandais mokonzi ya ba crime tout na Congo azangi ba mo ya koloba na message na ye à Lobaki na Nation le 31 décembre 2016. Hollande, le président français, a présenté qui, et pas français,
projet na ya société o ezali eloko liboso ko tia kimia pe partout ko sécuriser ba citoyens français pe ko mater terrorisme nyonso na France ndenge moko na biso na Angleterre ndenge moko na Canada ndenge moko na États-Unis Obama lobi yango ndenge moko na Russie ndenge moko na Belgique ndenge moko na Allemagne bato tout bazo pesa sécurité et pour priorité na sécurité ya ba citoyens na bango. Mais oyo ya président ya ba Rwandais ya na Congo azana moya koloba te azana promesse ko pesa pa ba Congolais te parce que yé moko azali fouteur de troubles yé moko c'est le premier problème na Congo pour yé asomba minduki d'étranger aye nango apesi ba milice et bon ba Congolais parce que aza Congolais te c'est un Rwandais de père et de mère à s'infiltrer parce que maman nae azaki copine passagère ya Mousse Kabila et yé ayaki na kacha ki tunga wana ale aboma Mousse akoma Congolais et bakatangé batu bapese kombo kanambe ba yebi bien que c'est pas un Congolais. Alors mutu oyo natango ba président surtout ya monde bazo promettre sécurité misala na kimia na mboka na bango ye azangi eloko asali azui Olive Lembe copine passagère na ye o azo jouer rôle ya maîtresse ya cérémonie ya na liboso ba caméra ya RTNC ko kabelaka ba bola ba mbongo ko kabelaka ba mbola ba soso ko kabelaka ba bola ba mapa estilo bango ba créer parce que bango ba comme si ba to ba bola pour vous créer na 14 ans vous créer ta compagnie moko te vous créer ta société moko te vous créer colté bo saleta eloko moko te ke bato ko sala mais vous créer système ya corruption ya moyibi ya kindumba ya pombe basi c'est-à-dire ya masangana basi na poison tout tourne autour ya masangana basi alors bozu ba médaille bo pesi ba imoro ba aventurier nyo surtout oyo ba simba ba kisi ba betela bato ba concert ba week-end nyo surtout ba langu saka bato po ba tia distraction bato bazo travailler na aide na bino na ko aider bino na ko fanda na Congo ko tika na kati ya Congo ko distraire bango wana nde bo futa mbongo bo pesa wana ba médaille mais ba étudiant ba professeur ba fonctionnaire ba ennemi na bino bango wana parti société civile ba ennemi na bino bango wana na ba prison même bozo tia bat na prison bazana biloko kolia te ba na kisite ba na ninte bozu ba mbongo bo pesa su na ba pasteur ya église de réveil o ba collabo po bazo sala musala ya ko yede bino ya ko assujetti ba Congolais donc ezali mama mingi pour na 14 ans ya pouvoir bo sali ata société moko te bo créer ata musala moko te système na bino ezali pombe mwasi mbongo bo bloka bolingi batu nyonso batelenga na ba vivre kaka na lo koso na lo lombo na bakuzu pe na bakop. Alors alias Kabila biliaki ebikoki puisque ndenge zali boye pouvoir oyo azwa na makasi makila ya ba Congolais oyo ameli epesi liboma akomi sous akomi aveuglé pe akomi déconnecté loba na muta premier loba akomi déconnecté pour azoye ba sous ba réalité te tala dans les 31 après avoir fait ça la 15 ans échec comme président na Congo azo senga ba accès sous temps parce que monsieur oyo a mayele te biloko azo mela et comme c'est sous dengue et comme c'est mayele te pe aza entouré na ba prima couria bato oyo baza bespera au sala mabe moi ba faire comprendre que population elingi elisusu te abima kende sino ebembe na ye eko trainame na Kinshasa. Kinshasa eza mboka banganga, Kinshasa eza mboka ya Nzambe, Kinshasa eza mboka esukisaka. Esukisa ba Belge na 59 na janvier, esukisa Mobutu, esukisa Kabila, eko sukisa les Rwandais. Comment les Rwandais alias Kabila pourra-t-il réaliser en 1 an ou dans 10 ans, même sur la PC 10 ans, ce qu'il n'a pas pu faire en 15 ans? Comment pourra-t-il améliorer le vécu quotidien de la population après 15 ans d'échec? Congolais azokufa par manque ya aspirine. Congolais azokufa par manque ya biloko kolia. Congolais azokufa par manque ya makamunyo surtout. Alors biloko onyo surtout esengeli naba Congolais toyebake alias Kabila biliaki bikoki pe tozo benga
na côté ya Kinshasa kuna bakeba na Steve Mbikai grand collabo to éviter ba foutir combien pour le dialogue oyo ba génocidaire rwandais bazo organiser pona ba continuer kotikala na pouvoir mais beliaki bango bikoki parce que ngonga nzamba bazo libérer Congo ekoki ngonga ngo nzamba bazo tia confusion na ba programme nyonso oyo alias Kabila asali na Congo na ba plan na nyonso machiavélique oyo ayena na Congo biso oto salela nzamba solo biso ba we nzambe tolobi na kombo na Yesu makambo na ye esili. Alors toza kosenga na ba candidat présidentiel oyo baza ba candidat ya présidence na 2016 pour élection de Salama surtout ndeko na biso John Malala oyo azali à partir des États-Unis va s'organiser pour barrer la route à Olive Lembe candidate de la PPRD Rwanda o ezali parti politique ya lioto. Alors bo sala nyo surtout bo barrer pe félicitations na ngonga oyo IDP satindi ba message alobi na ngonga bino boza distrait nous sommes en train d'avancer en train de travailler. Toza ko féliciter bango na musala bazo sala tolingi to mona dynamique ya opposition oyo komi lelo et komi qui ça citoyen pour ceux qui font citoyen ba travailler na ndenge ya makasi parce que alias Kabila biliaki bikoki akoyi ko justifier biso te que to accélérer sur 5 ans 2 ans 3 ans pour na 15 ans a échoué lamentablement pe mawamini bokomona ke vidéo ya affaire Betty na Kwami oyo ya makambu ya seke to stopper ango parce que Kwami alobaki vérité te to uti ko vérité na source depuis octobre 2014 ba stoppa ndenge bayokanaki na famille hôtel wane kotsaka 15 000 chaque mois famille fallait zora 5 000 bana seke o bana Londres bazora 5 000 etika la pona entretien ya hôtel ba stoppa ko pesa Betty mbongo wana pe ba salaki accusation wana le to landi vérité a biso ezaka vérité pour lolé to stopper vidéo wana pe tozo senga na Kwami afuta ba droit na ye sinon to ko pesa Betty droit de parole akoya ko paza mpoke pe ko za mamami tango zo e pas proverbe yaka na vérité loba solo pe oza bien pe lisusu ba sangwa à Londres ba yeko yebisa biso ke église à la gloire ya Londres, église basée sur la sorcellerie na restauration à Manchester. Vous voyez bien, bazali bavandi na kati ya sorcellerie banganga bato ya misala mabe bakangani kuna. Na la gloire lisusu na Londres balexi mwana 7 ans na décembre awa mwana wana alingaki prière alingaki kobeta drum azali ko salela nzambe tokanisaki batiki makambo ko sacrifiera batu ba sacrifiaki susu mwana wana parce que misala na bango na décembre ezaka kolekisa batu ezaka kopesa ba sacrifice yo kendaki veiller le 31 l'église Songolo église neti oyo ya ba supu église neti ya ba sakayonsa église oyo neti ya ba bodri batu oyo bazana ba démon de Gadara église neti oyo ya ba mari de nuit soki yo kendaki kuna to ya ba sakayonsa etalio oyo koyela yo aulu wala etalio ezaki breaking news alias Kabila toyebite soki akoyi ko justifier biso ndenge nini ata to pesi 30 ans ata to pesi 40 ans to comprendre que ana vision ya mabe akoyi ko salela ko mote pour a échoué 15 ans durant. Alors système na ye na ngona Congo yango wana pe bomisi yango wana esali ete bato balingi ko yoka swata kombo na ete. Comment le Rwandais alias Kabila pourra-t-il réaliser en 1 an ou 10 ans, même si on lui donnait ce qu'il n'a pas pu faire 15 ans durant? Comment pourra-t-il améliorer les quotidiens congolais après 15 ans d'échec? Voilà. Na kosepela na bata PPRD, na bato nyonso to bakumisaka Kabila, bakinkeyo balobi na batondi ete, bazoba nyonso to groupe na bino nyonso to ya ba franc-maçon ya nini ya franc-maçon ya mamobutiste tous ces groupes ya ba villageois na ya ba sorcier ya ba collabo o bokumisaka ye bo répondre na ba question oyo nzamba opamala bino. Breaking news.